congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là que vous nous suivez. Là, on est sur www.congoyasika.com. Nous avons un tanga, on a des nationales, on a biso, la diaspora, on a tout le Congolais. Il y a bien biso, Jean-Baptiste Kouamam, qui serait mené à Fumu, qui serait mené à Moutouazamani. Donc, nous avons la délégation, nous sommes à Touawa, c'est la Balobela. Mort il y avait quoi, l'histoire diaspora, tout ça, Banama Bélé, mais fallait que on les lavait dans Madouda, Banama Madouda, donc adresse à l'époque on l'avait dans Madouda dans Bandal, donc certains réunions sont, vous avez pas on a tout la vie dans ce questeur, donc on a crâné sur la route dans Zamani, donc pour les mingi, tout le belagaba, information dans le monde, on fait un petit peu de biso, et tout le monde la information, tina n'est pas au Pundavier, tu peux ça par image, en plus. Tout le monde tout ça on a pour bino tout ça pour nous venons nous exprimer de l'obaki amo mingi trois fois tout le Congo Yasika Rolandi la boxe il y avait King tine ba kundavier ti ba kundavier la kikuiti de Rolandi la mama veti na suka tout pour diaspora nenge salaka donc on a souci yama to beti ba rafa to beti ba non pona pas na motema vient de tiki biso King wana mukonzi ouais inspirera triple B King Emenea King of Pop ou à cause de cette musique congolaise, à cause qui garde sur la musique congolaise, et on a acheté la musique congolaise. Donc, il faut nous rayer. Le Congolais, on a les que c'est que on a monté. Le pire esprit, le Congolais, les Vikings, on a monté à ma baie. Donc, on a un héros national, tout va les lailler. Heureusement, ça va aussi pouvoir confirmer. Il y a avec King, donc, la Tigibino, quand la musique est dans son banc de riz, il faut tout aller dans la catholique. Car on est Tolobaki, www.congoyasika, www.congoyasika.net, Tolobaki, Bisso, tout ça la moussala. Artiste, il y a mon nez dans un mot côté les mazas, grand artiste, beaucoup de découvrir. Donc, on a tenté pour toi, on a vie, on a commencé à belé, on a un stress. Beaucoup de découvrir ce qu'on va se présenter. Tout ça, on a vie King, Moutouazamani, mingi, This Is Me, album à facilité. Tout ça, les livres, la biso. Donc, bana banda mi cho matanga. Donc, Congo mobimba, diaspora va les livrer. Donc, toujours actrice, na éviter ce qu'on banda ko yemba, ce qu'on banda ko message na éviter monter. Actrice, bana Congo ça va landa. Na ko yemba, semboyo, bonaye, mwana mama, na ko yemba, jilisi, boyeba, tina nango. Na mela kata, na meki komela, pona langwa, nesi osele mama, nesi Yahweh, mimi she papa oye baka vena ngevala malakozi. Nayo nako changer kombo na ngadi mpona soni nyonso yo kisinga. J'ai perdu des amis pour gagner ta confiance. C'est que femme fait, c'est que Dieu fait. Na chanja kimboka likolo na yo die tu m'as trahi. On dit mesinga yo oh lelo yo. Nakoki kondima te nazonga mboka yasika tobandaki nakokota ndako nganga babebisanga memoire mpona bosana nakoma kizengi. Ah vraiment, toleli père spirituel Komambu, Komambu, Vieux King Kester est mené à prêtre.
éviter artiste mais nous avons artiste on a pas traîner Zoébé la grand chanteur il ça non ba tongo c'est pas landa yo grand frère na yo bien nani na comprendre Zoébé le procureur mon konza bayembi grand frère propre to bo bayebi bon ba tu bayebi tango on a figure tango on a figure bayebi donc ça vous terre ensemble quand ndenge fait na biso be vala mala cause to na souci nenga daelelo mes condoléances na ba musicien tout ya Congo na tout tozili sous après vele donc vie vala mala cause vie na pesa ngapi sentiment ya kosala musique vie wana mtu akembisa Zoébé la mokonza bayembi susu baindusa bamayele mususu donc talaka ka on ezaki vie mo linga pe biso trop alinga famille na biso trop on a pena pire vie donc mes condoléances na grand frère pour Zoébé na famille na biso mo famille ko été na ba musiciens so congolais donc ma mingi yo sala mawa et c'est un qui t'a Paris mais malheureusement dans la charge mo dans la concert le premier oui na Stockholm awa dans la concert na Stockholm le premier so na beti yango tokoleka na kokende Tanzanie so na vidéo na Tanzanie pour un orchestre na Tanzanie so na vidéo Tanzanie faut na kende kin pour naleka na bandal chevier na mona ta grand-mère grande-mère azawana mère bote vala mala cause bandeko bazawana to yebi famille bazawana ça bien moi geste ata geste ya salam kama mona keno toleka ki si Dieu le veut nous on boka nzambe donc c'est ça quoi donc on a pas si mingi na motema le vieux Seta le vieux Jimmy ils sont triplés le vieux Maza le vieux Ndoussé vieux oyo apesanga ba sentiment koyemba fini les fiançailles kimpia bioko bala nani fauteuil nani tindelaka famille sango démocratie l'état salire essentiellement pona sapato kokine lokolo na yo jideka toyaka na mokili poto bala tobota mpe tobokolo tokolisa bango mpe bobelei babota babokolo mpe bakolisa bongo na bongo ndenge mokili ekotambolaka o mwana mafilo ototanga bayeba baladi ototanga bayeba baladi vie nange vala mala cause donc ba souvenir ya vie ekosilaka te eza nde ya libela na libela ba souvenir ya longue histoire mboka balbum susu ya kala talaka vie banda banzinzi to bana mingi tozoka banzinzi ti l'autre on a vie si na ba Est Afrique bandi maka banzemba vie ya kala donc esala pasi mingi na mutema mais c'est ça quoi zaka nzela ya biso nyonso donc pasi na mutema mais trop beau c'est à partir ya ba chant quoi sola baninga bakomi kotuna mikolo na lelie soki basoma liwa na mbongo na kosoma taya efala liwa talo mingi na miso ya nzambe makonzi evala mala cause na leli nakoike mama nakokufa mama na mwa cigarette poto ezaka trop busy mais tokozwaka batemps tokoyeba nde tokosola tokopesana kati mingi mpona masola mouvement nanga mais pasi towana ngo nde ezaki ya vie kinkesere mene ya nkwa mambo mingi kaka bayebaka topesaka mpe mutu malamu ebanaka te so mutu akufia batuka mosanti ke vie vala azalaki nani mais belebe banegizaka vie belebe banoboya vie na bakuzu mais mutu akufi bayebaka mutu te kasi akufi mutanga aza viva fo pese ba grandeur na ye fo ndima mutanga aza viva fo pese ba minene na ye ndenge masanga grand joueur aza bo ayebi bolone fo pese ba minene na ye ici un bel enfant mystère grand chanteur na kanga na Est Afrique fo pese ba minene na ye fo pesa mutu na mutu ba minene na ye ndenge esengi te kasi toujours mutu akufaka nde o via azalaki bo mais via azalaki ve na biso pasi mingi na mutema nzambe kaka eza mama nzambe eza mama nzambe donc liwa ezaka mokana nzambe vie moi lobaki so basombaka liwa na mbongo biso beso na la so basombaka liwa na mbongo mais tosomba nde ya vie vala azala na biso le vin dossier décisimier bima vous comprendre mponge tondi na miso bunti ya mama nakoka pe kolala teme ya mama oyo yanga
motemango ebouge ekomi ya malade bomba mabe nayebisa na yo nga nakomi komona nalulaka yo naboko kufa bule mwana mama yango na ye libala solo langa lisolo na litoyo sala pembeni nokiba koyoka Washington tala sanza ekongala ekongengisa bolingwango emenanga na bunti yanko botama sheri nanga ya solo imablinga inalela fololoza mbote noko akomi mokanda sengi nanga nasombela ye mwa nasombi mwa atindi asepeli mingi bon vie kaka akene malamu mes condoléances na bato nyonso nga mpe noteki kaka répétition mpona préparer concert le premier noti répétition tokutani kaka briske kaka ndenge na sistema poto bana poto bakutanaka briske biso asa rendez-vous mboka stress daka basa rendez-vous malili banini me tokati balike totie pembeni mpo tosalaka émission na vie banini donc ya mboka malili tolaka Suède biso Scandinave ya likolo malili na ndenge ya moke te mais tokutani kaka pied levé na masala nga journaliste ya monene azalaka na Suède donc esengi kaka no tosala mo émission tolakisaka bato ke biso mpe tona Suède mais tona douleur kaka ata tona Suède mais douleur ya makasi eza douleur ya makasi malgré baprogramme toluka tokwea Paris tolandela mamndenge ekende nini donc tous ensemble bon. Merci beaucoup. Merci Karane Ezalaka, petit nangai Deborah Makengo Terre Olympique, artiste et grand star dans Mboka. Viens sans oublier pas Apocalypse Bella, le sénateur des États-Unis, Apocalypse Bella, vient dans un monde ça a masolo. Aibisa inga keno ya okende azo kita lobby Apocalypse Bella dans Paris. Voilà de la masolo nyoso ekende ni. Merci Karane Ezalaka, vient biso titile Valois, vieux Tikali na maboko vieux ko na terrain, vieux titile Valois, mukonza masolo, vieux to abina ko na bino quoi. Donc mimi Ezalaka na lobaki nini? Petit nanga Deborah Makengo la Terre Olympique, petit nanga Doki Sabango, artiste yeyo. Nalobe Sounine, Triple B, votre humble chroniqueur, votre humble serviteur. Mimi ngaro bezate la kata kinga actrice yeyo. Eblé na felando lela kitro Eblé son guerre en série actrice yeyo. Betani nzoto donc émission là tes heures ça émotion à vie donc kunga na to minga olobeke donc bolandaye kolela telila na kozonga okoya kobo manzoto likolo ya zuai nakei bolingo lila sanza ya lamu sanza ya bolingo tango tokomolala ntembe yanga na yo kaka libala ozali motema oyo ngala ponaki ye kolela telila na kozonga okoya koboma nzoto likolo ya suae kitoko yanselu ekoya na nzoto ya lila sanza ya lamu sanza ya bolingo tango tokomonana ave king toleli mingi ve Maurice Premier kana lobaki aweza Stockholm tongo ya sika ikangi masuma Stockholm tole actrice azana okesa mobimba na lobaki mingi resele deme